apesi exemple ya Titina tanga bandi tout c'était président bana bandal papi Bokoli sono lo banga mnanga tika boka tangu apesi exemple ya nabo etalinga te tangu nalimina nu na oyona nalimina nu na meke mpe ko corriger ndengolanga moi mokie porter correction porter correction c'est ça merci porter correction porter correction c'est ça merci porter correction porter correction c'est ça merci pour la correction j'ai abouté tomber du ciel akwea tomber du ciel vous avez la vidéo qui maman en tout cas babi soki eloko mai ningani eningana na pamba te mai ezala déjà oningana te bon eningana na pamba parce que eningana déjà mai kenda kimiata ndenge nzamba sala mai banda na jardin d'Eden eningana déjà mai jamais vanda siko yo pesa kasi pour pesa santé yo solo baona santé mouvement ça très bien bazawa déjà aéro bazana avion pour vous confirmer que batu ba kimina na komina na comité donc kalaté kaka lelo ba koma déjà kin tomber du ciel akwea tomber du ciel. Et voilà, il a faux. La première des choses, ils sont journalistes et aux autres la question, il faut en non. Il faut en investigation avant tout la checker non checker aux akina image morobu et la que avant fallait bêta batuba bêta qui ba bêta qui et net festival bêta ba comment qui ont bêta fiche morobu ils ont la qui fali akinaki na festival kingani non wana na kuboya te fali alivrai concert na ye oya kindaki malgré na concert ezalaki avant muta beta batu ba beta ka c'est ça tomber du ciel akwea tomber du ciel de deux eloko moko auti koloba ya festival yango la fois passée na ebisaki il faut alukaka asala effort ya oyeba makambo ya mwana na fali comprendre soki oye kolobela musenzi na bino il faut osala na ba argument pe osala ka ba recherche tomber du ciel akwea tomber du ciel apesi exemple ya nani ya Titina yo olobi oyebi Titina tanga obeta drum na casier mais ya lobi Titina tia botami tia koli akomna ajo abandela ki drum bango bazomona abandi drum na kopo abeta histoire misu na ngai na kopo tout ça on comprend c'est là papa oyaki oya tani oh papa non zala moi oyebi zela oyebi ça qui ça m'a il faut na nazo pesa exemple pour toi comprendre zela o question c'est yo ça moi tika c'est ça coaching na beta bambata bata na plateau na lobi boy apesi exemple ça la calme na claircir na zone na éclaircir batu makabu ona loba ki kisa bref ité muno nga eza yo te vanda kimia na bibo vanda kimia so comprendre apesi exemple ebele mère na bisoana ya bato ba utama na bandal parce que Nathalie Sioke alobi ke fali atikala ko mona fali azamo na bandal oui j'avoue tomber du ciel akwea tomber du ciel mais atikala ko botama na bandali te mais wana za mwana ya bandal ne grandi ayebi ba tout amona ba tout na kesi ko boye bobengaka o nani musenzo mususu afinga wera na poto wana lobaka kuba sadidilanga kuba dingo chaka voilà yo mtotangi kombo na musenzo wana mwana makangu wana wala prêtre afinga we wala prêtre nzongo yaba asala kutu asala kuzela malembe coach asala kutu émission moko boye aloba pesa vina biso ranson $1000 na ba parfait pour boaka e bembeno dide nzongo pesa we la pesa papa we ba parfait kwa ke mukonza ngaba uyibi papa ba kina yiba 50 parfait e bembeno ko saka na komba we la lelo na eli ote na oyela mu ko lezali net musenzo wana dide nzongo aloba papa ye mabwaka ye mukonza ngaba ya mwana ngaba te tomber du ciel akwea tomber du ciel
Bonjour, na balandi na biso ya Tombé du Ciel TV. Toujours, na bato bazo s'abonner pour na biso, merci beaucoup. Ba ope bazo s'abonner te, bo continuer, bo luka bo s'abonner pour ba bozo rater. Bandeko na ngai o bozo s'abonner te ya Tombé du Ciel TV. Toujours remercier bato bazo support pour émission o eleka toujours dans une bonne forme. Et ils ont la Figaro, Boss Figa. Azana na biso de longo mtazo sunga biso talaka babi Congo News mais azana biso na Tombé du Ciel toujours car ndenge zalaka to bosanité Darly Kimberly Darly Doueme na kati ya Jobour et mon continue biso ya Tombé du Ciel TV réalisateur na biso makasi Marquis Chamala babi molakisi toujours musala na bosanité notre coordinateur na kati États-Unis à l'estima yoyebi mamusala yango zo continuer to zongseli bino suite oyo to sala ki semaine passée ya batu ya maison mère na ba Wario. En tout cas, tu as une émission, na moi au katame suite yango yo. Oh tout azwa ki ten Rolanda te vraiment beau profiter. Benga na vraiment benga ba bango yo marambe bandi. Tombé du Ciel yango quoi. Juste à vous saluer, to pesa moi ba mbote avant to koma to yamba ba inviter na biso na pesa na manager Grace Chimanga. Babi manager na kata Witi Bank manager makasi. Grace Chimanga. Les grands managers. Manager ozo sunga population la biso congolaise na kata South Africa. Donc yeza kuta kosamba te babi toza lelo za koinda bino mo bozomo na ngamo na lati Pentagone pour lelo za mabe sini kaka ya komba babi lelo toza pena ke no donc wenge konte Wario toza na coaching ya maawa ba pesela ka ndenge zalaka avant tout ça to pesa ba remerciement ka ndenge nazo continuer ko pesa ba remerciement na bosanité na pesi remerciement na Mimi Longonda motema signature babi mama signature yenda simbi mama kambu donc na bosanité mama Sisi Sikaloboko na bosanité la première dame mama Sandra Vial Talara mama ya bana yoyebi toujours na pointe. Avant ça, tozo kenon na pib na biso ya Tombé du Ciel, tozo na Lili Décor. Babi na kati ya New York wana soki ngo sala libala ngo sala mariage soko tuti Lili Décor te mawatro. Il faut ko sala tout ko sala na Lili Décor, o tuti Lili Décor, o sala mariage ya to kenon na pib. Ouais, Tombé du Ciel, Akwea, Tombé du Ciel. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci. Ouais, Tombé du Ciel, Akwea, Tombé du Ciel. Merci beaucoup tozongi sous na kata plateau na biso na Tombé du Ciel TV. Donc toujours tozo pesa kaka ba news na bino bolingaka o vraiment bozale kozela tozo yamba ba invité na biso na bandi na Christian pour la semaine passée to bandaki na coaching yama to bandi na Christian bonjour. Santé calme. Non, ça m'a battu. Mais le na sir donc et nous le présenter so argument zali maram tuza content. Et là vous le battu. OK, c'est bien. Bonjour coach Ngama. Ouais, bonjour les grands journalistes. Calmeza. Ouais, calmeza donc yobiga na makasi to na ngolo ya yemo nzambe fukimbango. Donc voilà, calmeza. Donc voilà, na sepeli o invité nga lisusu lelo na ndeko nanga Christian. Donc na moi lelo ya forme ali atondi. C'est que lelo pour elle mona kibino bo dame na restaurant ya mère Bernadette mwana bandali ya solo Mère Bernadette Odito pesa bango makambu kita matachela bango ba mbomboro biloko tout Mère Bernadette yo ebi donc na profiter ko pesa mbote mbala moko président d'homme na l'île Movier ya kati ya Mère Félicie Iso boss de boss prêtre boss Jimmy Belaou nazoyo kayote boss Gauthier Mascotte
ya yo yango wana Théo Ngandu prêtre Théo Ngandu Muteba prêtre mutakangi masolo koto na Cape Town mutaleki azate Théo Ngandu Muteba prêtre trésege boni basango ya Théo Ngandu Muteba quoi na pesi mbote na Boukerti Trésor Yolo Aigle Boukerti Trésor Yolo Aigle prêtre na Lubumbashi na pesi ya mère Priscille ya Yolo mama Cc mama Mukulukulu Nzete ya Nzube masalanga Gigi Mangili na pesi mbote na Charles Titenda fiti gouverneur ya Kasai mutu akangi masolo mufinu kwa Jobu Charles Titenda président Charles Titenda fiti gouverneur ya Kasai ya Yongwana bonne guérison pour Epsenga Kozobela j'espère que tout va bien donc ba question eza yo ba réponse eza ya ngai. Merci beaucoup coach Ngiama, merci vraiment to banana lelo na ba warrior to banana ba warrior Christian Inuma. En tout cas, il y a une question que la semaine passée, il y a eu problème, il a fallu, il ne peut pas concerner l'Arena. Si vous confirmez que la date, vous pouvez changer de date. C'est en novembre, novembre prochain. Est-ce que vous confirmez que la date? Non, entre nous, tous et avant que le bas, les journalistes, il faut ça investigation. Fali a daté la première des choses, date où on les a confirmé parce que pour l'instant, comme déjà, il faut raisonner pour l'instant, on vérifier dans le site au monde que concert wana et ils ont confirmé date ils ont confirmé et biso to lo barali susute comment la kimia après date to annonce makamuna biso susute ça que bon 2 mois 3 mois té comment après date lisusu après date lisusu. Donc c'est un peu ça, mais date il y a New Arena ils ont confirmé et il y a Osamba Koutouté. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse dans notre PC. Vraiment, là, si l'intervention est tombée du ciel, on va comprendre que le concert est bien le 25 novembre. Yeah. Merci beaucoup. Tokena nous pandi à Maison Mère. Oh, toujours moi mbutu et sous semaine au qui retour il y a les rois de la forêt. To éviter babi ba ministère ba kimi ba musu babi que non ba kimi déjà 6 na Londres et puis ba kimi sous na Paris. To y a 4 personnes ba zongi coach Ngiama. To y a ba ko ba zongi 4 personnes où ranson ça grade kuta igo sente na ni atala ku na bino. Na éviter est-ce que Eza Jamaïque, est-ce qu'ils ont confirmé en tant que yo représenté à maison même? Mais quand on explique, balandi tout bazolanda. Vous avez une vidéo qui maman. En tout cas, babi soki elog mai ningani eningana pamba te. Mai ezala déjà oningana te. Bon eningana pamba parce que eningana déjà mai kenda kimiata. Ndenge nzamba sala mai banda na jardin d'Eden eningana déjà. Mai jamais vanda. Siko yo pesa kasi pour pesa santé. Yo solo baona. Santé mouvement ça très bien. Bazawa. Déjà aéro bazan avion pour confirmer que batu ba kimina na komina na comité donc kalaté kaka lelo ba koma déjà kin. Vous comprenez? Tant ba koma kin de boyeba nanyaza te mais bamoto bazali. Je t'assure que Marambouza na mo pepele vie azana nous na Sankara yebe déjà faut alonga déjà Paris azana Paris kuna pour attiquer ba on à Londres ya qui n'est Paris suite ya Marambou studio et puis moi ba showcase moi Mickey tout ça na rate ba boîte azala ki na Messé Sorel les Camerounais Messé Sorel les Camerounais on a les grands managers non pour la Marambou belé ba sala ka Marambou album te Marambou moro te karaté vous comprendre wana za manager aza Camerounais Messé Sorel na pesi moté donc voilà et ça que bazalaki wana namonaki bazalaki bato ebele bavie Willy Penziem ba président Dom na Lille bazalaki wana bazalaki na ba président Mbila Nkolo omonaki staff nyonso ya Paris taka ba dégâts Schengen alongo pina Bordeaux na ba Devin Toulouse ndenge yo mto tangi kombo na donc batutu songa na loba makambo nanga kotiela nga ba deuxième mais wana ba na maison mère mais kotiela nga ba deuxième temps ngamona na munoko yondo za rapena donc nazana munoko so na bwaki mutu na bwaki so na tangi koma mutu na tangi tangi yo cha deuxième ya mutu musobi andeni mabosa na ngai donc bazalaki wana ba mama ba mère Dona Monica mes condoléances maman na yoka ki grande sœur akufa grande sœur na yo maman na biso akufa ki
nakin mama dona monika Coca-Cola ici la mable nzulu câble aussi la gaz mukolo Coca-Cola ici la gaz na gaz malgré matanga mais faut valoriser mama gaz na gaz si. donc azalaki wana na sire mameleka ki bien bazali ba mama Yu Clinton maman présidente la femme forte nyonso ya monde bazalaki wana omona ke ba Angèle Mwanza mama Boboto mama Angèle Mwanza mama Boboto donc voilà bazalaki belé oyo ke non batu bazalaki taka igwe so kiti na Paris ozo comprendre kiti wana batu pena baningana ba uta ba Belgique et puis akene Paris mo côté na simane délégation mususu eutaki Londres balandaki oui balandaki ba accompagner igwe po igwe balandaki partout po soki nda zongi kin ne batikali osaba makamuna bango donc parmi délégation elandaki to mona président Pera Lomi l'exécutif ya Londres prêtre président Pera Lomi talaka katiki ba makambo to atiki ba boulot alandi iwe ti na Paris donc j'espère que makambo tout eza kitoko donc baya bana wenye muzika maison mère oboyoka eza ba rimer lobi nazwaki appel ya Masanamo na Jobo appel ya Patrick Kanana Mofinuka Jobo Patrick Kanana na Jolie Masaki bazale ba mi bale benga nga ba poser une question kutu ke no ba misenyo oto yoki ke Shida azomona na te Akimi danseuse na biso Shida Mukelenge na makaba tout ça ba nese bango za calme donc so ba c'est que zo ki fuite na ke ba kimaki fuite eza nini eloni no benga fuite eza internet ekoloba eloni la sengeza eso batu bazoloba est-ce que we ton na benga ki esenga ki kinga Akimi est-ce que 140 na benga ki to Sebondo Papi Kakol esenga ki kinga Akimi non ba ebisenga lo kote na tuna ki ba ebisenga lo kote il faut batu ba kita na aéroport en Njili vous comprendre so ba kiti to tala sko on ba y combien de personnes nani azangi voilà eza bomo et en plus faut y ba ko kima elobela biso lo kote vous comprendre banda wenge musique ezala wenge maison mère ezala maison mère batu bakimaka batu balongwaka batu bakimaka esala wera elo côté bien sûr ndenge oncle Rese to benga ke Kebal ya Kebano ya mère Manu Kebal ya mère Manu ndenge kaka yemoko alobaka mais coaching ya maso batu bazokima to bazolongwa et déstabilisera moi orchestre bien sûr mais igwe naza aza misisa donc voilà donc wengeza malamu bozelaka bomona bino mo voilà merci beaucoup coach Ngiama na réponse au PCBiso tozongeli na nuba wayo Christian Inuma amekana no ko epsa biso concernant concert oyo to leka na Guinée babi ezaki festival na habité yo attaque wario biso depuis ka fallait kendaki ko livrer concert en tant que produit na akende ko sala na kati ya production na kende sala kati ya Guinée mais balobi kende zaki sangana de zaki festival non et wana il a faux la première des choses ils sont journalistes et aux autres na ba question il faut en kende bazolo non il faut en investigation avant tout checker pe to non checker aux akina image moko boy ça et là ça que avant fallait beta batu ba beta ki ke ba beta ki et net festival beta ba koma ki ngo beta fiche moko boy ils ont là qui ça que fallait akina na festival kingani non wana na boya te fallait à livrer concert na ye oya kindaki malgré na concert ezalaki avant muta beta batu ba beta ka betaka c'est ça donc fali era beta ki stade batu ba beta ki ba beta ki fali era beta ki ba concert nyoso oya betaka avant ya mata batu ba betaka alors ba beta stade mais c'est même jour te non mais voilà ce que ça même jour ça festival non et aux autres comprendre ngaité na lobby avant artiste net artiste le wa fali akoyi ko anouye batu te ke batu ba yeboye babandi ko zila mais pour nous on dit matin que ça fait ça festival non comprendre ngana pesanga moi quelque temps et aux autres qui la côte nya matin pesanga moi quelque temps fali a beti festival te na lobby artiste ya munene qui ne ko s'informer aux journalistes et ça l'investigation artiste nyonso ya munene avant mata et ça la rana batu oyo ba beta travail ba jeune talent ba nini ba beti avant ye et puis ye ko mata o ba beta ki zali ba jeune talent lukelanga
place moko bakomaki ke parce que festival fiche moko ezalaki non te fali aye obeta festival kingani voilà c'est ezalaki eza faux eza festival te faliaki kolivre concert na ye oyo abetaki eleki bien et puis communication en tout cas nayebi te batu balobaka trop nayebi te bayebi définition ya musique te omoni musique oyo eza très important eza communication omoni star air azobeta musique na ye alingaka bamélomane na ye bazala l'aise oyo bazoyemba lokola ye c'est ça ye aza lisusu na makasi ya kosala te fali abeta akotaka bastudio omoni studio album mobimba ezwaka mutu temps er asali déjà temps wana trop sikoyo er abimisi yango amoni ke te biso baroyaume toza satisfait mais badernier concert na bino soki atie kaka boye obi badernier concert na bino ezolandaka bapiaka ya bandal ezalaki non wana ezarépondre yango te wana eza babase moko inutile ngai nakoki korépondre te na makambo eza inutile ngai nazotala makambo mingi soki tozongi na sololana par rapport ya compte nyama naloba na sa rectification biso tokosala débat te na wera omoni président wera tapesi bambote place azali ye nanu personnellement aza mokolo et puis biso débat wana eza kaka ke batu oyo babatama na nsima ya wenge donc cela veut dire biso mpe bana wenge oyo bawanganaka mpe wenge non nga na otanga kombo te na fula batu mosusu oyo babengaka soki batu nga soki débat nakosala débat te obete tosala débat te na mutu oyo aza mutu ya wera non obete bato ya maison mère non je ne peux pas nga nalukaka mutu moko boye obete mutu mosusu oyo akoya oyo soit mais bosalaka mpe débat na bagaulois mpe ya mutu ya maison mère non yaza mutu baza bato ya maison oyo ezalaka tanto plutôt aire moko andimi aire moko awangani bawangana aire moko papa na bango oyo yebi teke bawanganaka ye bawanganaka ye aire moko bandimi aire moko bawangani ye bawanganaka ye aire moko bazongi ye soki ke ingratitude ebandi bango bazalaka bana mawa bazalaka bana mawa bazalaka bana mawa soki bamoni esimbi te tikanga na ozongela na makambo wana bango bazalaka bana mawa soki bamoni esimbi te bazongeli papa na bango biso wana papa na biso bango bazalaka soki bamoni ke esimbi maison pour l'instant continue ma osala défense kutu ya wera te parce que wera na fali bazalaka ta na problème te azosala défense ya makambo oyo ayebi oyo ya bakombo oyo totanga wana yango eza subasma azobatama na nsima wana donc aloba te ke azosala soki débat moko boyo te parce que personnellement ata na mokili mobimba bayebi partout bazotala bayebi ke wera tikala jamais kozala problème na bana na bayaya ya wenge na ye et puis alobaka ngo sans problème na bamission na ye nyonso alekaka azalaka toujours de bon côté ya bapapa na ye. Alors, oui, je l'ai dit. En tout cas, je l'ai dit. Tu confirmes pas coach Nyama. Tu est-ce que pas coach Nyama? Coach Nyama. Émission te goleka. Au betaki biso kuma. Tu as les 13, na habité sur les 12, les 13. Au big fallait pour par exemple on a bandalité, na habité. Tu kataki émission, faut me gano expliquer on a habité. Ouais, merci pour la question. Masananga Trésor Mbunga, ya mère Léonie Wachini. Prêtre Trésor Mbunga, ya mère Léonie Wachini. Tali moi ce commissi Nzambo. Tali pour la deuxième fois comme avec le colo la moi ça moninga te Trésor Mbunga. Mbote no ngwana, Z Mouila, Z Irrigation, un business na Cape Town. Prêtre Z Mouila. Ozoyo Kanate Z Mouila. Donc voilà. Omoni question na yo oyo posé ngai olobi na beta 12 par rapport ya Fali ne na lobaki ouais ça 13 mais moi la bandage avant de répondre en mot na limina nous na oya na limina nous na meke mpe ko corriger ndeko moi mokie ne lo porter correction bon ko porter correction c'est ça merci pour la correction nalingi na mpe na expliquer moi eloko moko boye tango ya lobi aso to kotina débat tango ya lobi na ebité so des débat so des te na mito to kotina débat tango ya lobi ke Fali azalaka bien na ba vie na betela ngo c'était Fali aza hypocrite
fallait tirer là aux ala bien na ba vie na été azalaka bien na ba vie na kala mais lelo fallait azala susu bien na ba vie na été parce que à utiliser batu o ba fingela ke batu batu wana tant ba finga ba vie na yo mais yo za permettre na bango oso ko embrasser bango so elingi koloba nini ke osepelaka na ba finga ba vie na voilà je m'excuse donc hypocrisie oyo baza nango na musique yango nde toboya omoni nga nalingaka soki oza vrai ozalaka faux eza mabe te so nga nalobi nalingaka yo te eza nango mabe te mais so nabi nalingaka o maintenant ça semble nde komi mabe comprendre donc na vie fo ozalaka marque wana de deux eloko moko auti koloba ya festival yango la fois passée na yebisaki ye il faut alukaka asalaka effort ya koyebaka makambo ya mwana na fali je comprends soki oye kolobela musenzi na bino il faut ozalaka na baargument mpe osalaka ba recherche parce que babiloko mosusu musenzi wana azosala ata mosu yo okotila ye mais musenzi abona mokonzi bawangila nani wakokita na bastade ya mike wana okotanga kombo Fouani soy Fouani comment est nan nga ozo expliquer makambo na Fouani mu konta ba wangila nan te yo tuna la question ya ko tuna ngate ozo comprendre c'est-à-dire eloko ya lobi oyo ebisaki ça festival preuve ane que Daimon abetaki oui asala ba recherche lisusu à comprendre que zalaki festival soto lobi kutu tolongola mo festival festival eza mabete bat bakanisa festival on dirait eza ko dénigrer mutu non non plus festival ba pesela ngo caché Fouani a rolongo na RDCT a question na Côte d'Ivoire to na Maroc to wapi akobeta na festival mo non yo obosa ni sala rectification ya loba bi ke fallait abeta na concert ofele nasili sa obosa ni émission nasili sa koloba ozo se contre nasili sa koloba concert ils ont un concert mususu oyo yemo ko so na benyo ofele ti stade de Martyrs de concert ofele producteur yemo ko ba porter ofungama ils ont concert ofele OK okomo chanter maloba na chanter maloba te na za wana kaka na maloba na olobela mo festival parce que au yubino bo mon ndie so babi we rabeta yobi combien de festival we rabeta ebele eza mabete festival les normal mais pour la bango festival les le roi injure vous comprenez so balobi festival pour la bango les le roi injure or eza bongote fallait beta ki ezalaki festival bravo avec na festival malgré présence ya fali na festival piaka problème ezate mais quand même abetaki nazoloba quand même abetaki yo mona na festival ana te même événement esalamaki na municipal à Bandal yango leke na événement ya piaka et puis autotune bimé na string erbo tala bien tant abeta beti erbo baselo kwa kokata azongi na sima a continuer de se rideau sur macha zonga sima na landaki ayeko zonga akena ba sakola boro noir et liboso ta ndeko bina boro ne zalete o ebima iboze kola po autotune vanda bien parce que ala taika kambatsuane nazolo papa nga nazolo ba vérité est-ce que zo mona que muto zolo ba azana ina ba argument ta ko ko fonder makambo na fonder ndenge argument ni yozo lingo ebisa na talisiona nous vérité premièrement abetaki ye moko te yo lobi ke ba jeune talent te kuna na festival wana mambo ba jeune talent ala yité bango tu ba bazalaki wana nano bana minute wana bango tu ba niveau moko soto lito kabola ye devant Daimon aleki na musique aleki na succès na Afrique aleki na ba view o bongo ba gangelaka aleki na makambo nyonso donc on a koloba makambo te ote ezalaki makambo ba jeune te mutu tu ba bengisa kiana aza capable pe nécessaire ndeti Fouani aza capable ya kobeta pe aza très important azalaki très important na festival wana alors c'est ça comme ça na yena question na yo wana ngena na éclaircir kaka ndeko na biso on comprend na yesikoyo na question na yo ndenge opposé une question mon que non bato balobi fali nde na lobaki aza mwana ya amona bandal te
bon omoni batu ndeto za boye ngai place na botama maman na oloba masala nga Guilin grand jogo Guilin Lusunzu grand jogo maman na papa na Guyana Guilin Lusunzu grand jogo papa na Guyana so coach za mo mukuse pour biko ya naza mukuse siko yo limina za ninga na za na maloba maloba nga pesa mukuse ya mulaite papa oya to sala émission avant d'aller nga fotika nga na loba coaching ya ba moni netinga place na botama na commune na Kalamu na Yolo juste na quartier Pins na lupanga kokobara nanga lupanga na sa famille ti lelo ezali bref ane ki na groupe abana Yolo na zalaka OK on comprend sikoyo pala liboso ba 80 quelque o père nanga na mère nanga to futela na makala na venir ba redia miss na venir Kikweta après tout le monde a to poussani moi liboso na kenda makala mwana moke mais na beta tolo na mwana makala na lo ka vieux édité wanga na makala oh vieux édité wanga vieux édité kalela ka makala tanga ya ta mère banga ko ta Kikweta fuka malati complexe vieux édité na uti ba yumbu ne bandundu ne kuna ayaka ko ina makala na mikomis na koma mwana makala mais bana Yolo pe bakolo ba kitaza mwana Yolo ba bana makala ba za mwana makala za normal c'est le même na fali abotami na Yolo te papa ko sa assembla te to za na restaurant tango dame mère wana ya restaurant mama na biso nani maman Bernadette dit to pesa banga nkoro papa banga nkoro di mère alobi nini fali aya ko baya na ye plus il fallait bango nyos ba botami na mère Bernadette dit azoyoka oui apesi exemple ya Titina tanga bandi tout c'était président bana bandal papi Bokoli sono lo banga mnanga tika boka tangu apesi exemple ya nabo etalinga te tangu apesi exemple ya nani ya Titina yo olobi oyebi Titina tanga obeta drum na casier mais ya lobi Titina tia botami tia koli akomna ajo abandela ki drum bango bazomona abandi drum na kopo abeta histoire na misu na ngai na kopo tout ça on comprend c'est là papa oyaki tani oh papa non zala moi oui bien c'est là ça qui ça m'a rappelé il faut na zo pesa exemple pour toi comprendre c'est là OK qu'est-ce que c'est yo ça moi tika c'est ça coaching ya na beta bambata na plateau na lobi boye ngabu tu apesi exemple ça la calme na claircir na zone ngana éclaircir batu makambo ona loba ki kisa bref ité muno nga eza yo te vanda kimia na bibo vanda kimia ozo comprendre apesi exemple ebele mère na biso wana ya bato ba utama na bandal parce que Nathalie Sioke alobi ke fali atikala ko mona fali azamo na bandal oui j'avoue mais atikala ko botama na bandali te mère wana za mwana ya bandal ne grandi ayebi ba tout amona ba na kesi ko boye bobengaka o nani musenzo mususu afinga wera na poto wana lobaka kuba sadidilanga kuba dingo chaka voilà yo mtotangi kombo na musenzo wana mwana makangu wana wala prêtre afinga we wala prêtre na nzongo yaba asala kuzela malembe coach asala kutu émission moko boye alba pesa vina biso ranson $1000 na ba parfait pour boaka bembeno dide nzongo pesa papa we ba parfait pa beka kwa ke mukonza ngaba oui de papa ba kena yiba 50 parfait bembeno ko saka na komba we raté lelo na yeli ote na oyela mu kolezani neti musenzi wana dide nzongo aloba papa yemba bwaka ye mukonza ngaba ya mwana ngaba te eza le même Didier Nzongo atikali kozala mwana ngaba te fala lobata mukonza makala to kokondima po abotana makala te me baye koya na veni soma nzengele na université na kwa lupa na bango mwa tinel monde ba bandal Didier Nzongo ko lupa na ngetikala mwa espace pour tinel on dit tinel bandal chez bango wana na ngaba aza mukonza ngaba te so peut-être mi bengi mukonza ngaba ya pourquoi makala na ngaba université de Kabul ya mo batalana tangu azokola wana na makala azokatsa ngaba mayo kaboli lemba na ngaba andoke usukula mingi na mai wana po alinga pe mai bajea usukula ba mai bakalamu trop ye peut-être yango wana amibengi mukonza ngaba donc mutali boma ya liboso vient na biso mande fois salisa na ngaba ezalaka Didier Nzongo vous comprenez yango wana amibenga vient mande fois sala na vina papa na sans souci pe son âme na ngaba wana yango peut-être so bina cadre wana ba bengi mukonza ngaba c'est normal mais asa mwana Yolo
C'est vrai. Oui, bango nyonso na besobe. En tout cas, coach, nasilisa koloba. C'est ça moi mke. O bobenga besobe. Comme on est à la land. C'est vrai. La die esobe. Comme on est landu. Chez bango, c'est là na pesa exemple pour toi na conclusion. Na pesa exemple pour toi na conclusion. C'est là c'est ça. Comment na ngaloba otuna kite. C'est là c'est ça. Le rôle va trop pour rien. On a un problème à Moutou. C'est ça. Nalobi boy. Na omoni oyo. Nazo yana d'exemple pour pouvoir comprendre tina ni nalobi ke fallait ça moi na ngaba ya bandal te. Ya mona est-ce qu'on exemple de Didier Nzongo. Babotami na yolo na veni Kimoko na se na tinel en face ya lupanga mama Lukombo mère moi anote kama lewa mama Lukombo mais non pas sa précision sikoyo père na otanga komi bampia piaka nde bateka lupango wana bakei ko futela na makala c'est ça avant bana mona makala oui mais so lobi mona yolo boye asa so na bi Didier Nzongo mona yolo boye merci beaucoup coach Ngiama merci beaucoup merci bauta ki mwenza papa il y a pas César Ake tenesi ça il y a muke il y a pas César Ake fali tellement za mwana mopono zebe kota na mopono père ngatika bana na mopono yango wana nde boso boya oza mwana yolo non mopono ça pire ça bien mille ba ndumbe do et de pépère ba fali et c'est normal donc voilà merci beaucoup coach Ngiama merci na réponse na notre gopesa biso tozo saluer Junior Batape Bisasa mobali ya Deborah Love yebikaka vraiment na Cape Town bambote belé na pesi Fabrice Mukalai na pesi Sisi Mama Sisi na kata Witbank yo yebi na bosante Salif Denjili Denjilwa grand prêtre Salif na bosante nazo pesa New Jack na kata Kin maître New Jack na kata Kin na bosante maître Chuda na kata Witbank machuda manyangi babi maître Chuda babi maître Fimé na Simazara zo vimba. Donc c'est que bien babi iso na iso totika na te avant na kota na na question suka pona tout na Christian to le galona pibi ya Lili décor bon tozo mamuke ouais tomber du ciel akwea tomber du ciel. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci. Merci beaucoup, Tozong ici na kata tomber du ciel. Toujours, Tozana Christian Inuma na coach Ngiama. Christian, toke na moi question suka talara minute tikali ya bobenga balobi ba wario il faut toujours défendre orchestre siko programme ya mouvement eza ndengeni pesa na programme ya mouvement ya bino à part concert ya obobeti na Guinée bozozonga kini to ndengeni to ebite ya la première des choses avant na banda na pesi Freddy Lwendu pro de la République magistrat Freddy Lwendu wana za papa o avandi na ngai et puis Christian Kitenge Cashman na kata Cape Town wana petit na ngai et ndenge ya ba jeté et magistrat yoyebi yoza papa na nina répondre boye et par rapport ya makambo ya lobby en tout cas wana za comédie nana et wana za comédie batu ba otala e ba oloba za comédie zo sala wana et ba o ba yebi nazo kutu na besoin ba preuve te parce que batu ba répondre biso na ba message ya osani comédie apamba ko se afali abotama bo sala bo nazo lo bango nazo rectifier dans mon la banda to sala débat na batu ya et na ils ont respecté bango non please non on peut la pesa qui au mini et ne na pas non yo lo ba non please sorry coach sorry to o lo ba to pesa ki ota on va loba problème est ça na bango pesa chance ya sisa pardon na sansa mbete na pesa ba chance ngai pesa 2 minutes pardon OK je vous apprécie c'est ça en tout cas boss ya mboka na pesi sumbote na mulimu keba boss ya mboka ye kutu makama mbongo na mboka au Cape Town bosala na yo ina nyina loba et atika ba débat on eza ba fausse info par rapport ya programme na biso et biso toza toujours actif to beti et toujours qui est Zambie après Zambie wana concert na biso munene
le 25 novembre wana kutu na arena ya koloba kutu ezate et tout déjà ezali makamutu ezali na lignina loba ya suka to mekana nukosola to ko sala ngana ko sala débattre na mutu azo défendre wera jamais parce que wana za papa nazo luka mutu mususu oyo azo défendre oyo azana ye mupanzi na pesi Eric Tumba wana petit frère ya mutema na pesi junior mutema mama Deborah wana olobate wana famille et petit nanga grâce ya inuma bino boyebi nzamba batela na kati ya Witbank en tout cas kaka pona chité bino mo botala bosala ba commentaire nazolo ba trop te nazolo ba ga muke mais mutu azo ganga trop. merci beaucoup coach ya ba nalingi na expliquer nani wangila ce qui coach vraiment cher téléspectateur bon mon ambiance oza entre maison mère na ba wario et que na rabo so luka batu na plateau so luka batu na plateau oyela ngai mutu teke oyela kana mutu kaka pamo na boyo te coach nyamba oyela mutu pamo omema maloba ondie mutu ondie mutu ba c'est le troisième volume omema maloba ondie mutu aliaki ndoki na mikati. Donc voilà, Mamalo va venir. Orchestre no tambola na lokuta. Orchestre no tambola na lokuta. Yango lelo ba utome ma journaliste wana ya munene na lelo to c'est nous avons combien de sujets aux chances to bandaki. To continuer mission. To continuer sujet moko ya fali ya monde sujet. Mais s'il te plaît coach. Bien fait nini fallait ça la date. Yozo le baka makambo belé barangi. Déjà son moni orchestre et liste ba date baza ba mater. Tu comprends? Yebisanga Michael Jackson par année no beta combien de concerts. OK na ina niveau likolo hein. OK merci. Parce que wera niveau likolo, faire niveau likolo. Jamais atikala otanda ba date. So moni orchestre bimisa identité na auto sala débat oza goloa bimisa ko constater la sima wera. Bimisa identité na yo. Jour lo boza goloa siko to sali débat. Omoni aza porte parole maison mais bimisa identité na ya goloa. Sona komisi faire. Obengi faire aza mona maison mais c'est normal. C'est-à-dire ba mater ba bimisa. Coach en tout cas ta la biso sili ba mater on continuons prochainement malobi. To ka ta na biso na clôturer. OK na mabanga ba mater nde ba bimisa ka ba date moi liste ba date sango batangela nga concert nini au Fouani à Beta et puis ils ont internet na site na yi vraie image ça to muta filmer a na site na wa to kanga point wana Bercy ça wa ti lelo Bercy ya ngono zo mona alinga ko corriger to corriger Bercy na arena alinga ko corriger Bercy na coach vide to vide mission na pesa numéro na ngai il y a 600 na pesa numéro na ngai téléphone tout azana besoin contacter ngai et numéro na ngai za 0 68 49 55 et 75. Donc wana représenter ba wario wa obakisi na code Afrique du Sud et obenginga to solola et ya ne kutu ya ba jeté et o aza guerrier ya niveau 0. Merci beaucoup Christian Noma. OK abonne ma bangata coach yo sisa abonne ma bangata te wala tell yo te coach yo sisa wala fali il faut nene yo sisa to bandele l'émission en tout cas nasi bolanda motaki fouene na pesi numéro na ye o boko fingela ye donc na ba propos na ye na pesi moti na bavon kandol ya mère Christelle Bouzangu bavon kandol prêtre na Rondebosch na pesi moti Big John Motopamba babo ya basamba commandant venait respect Papa John Kitete ya ya mwana Big John Motopamba ya mère Sylvie Ballon d'Or mère moi ça pembe la mbingazoro tali moi so tali ede fo komisi nzambe so bimi bo tout refait les loba donc la pesi mbote ya ya mwana quoi masalanga dudu joli ma pembe donc na pesi mbote King David 001
001 King David, Boss Pascal Sauve les Congo, il y a eu un mois Sauve les Congo, sauver biso na plateau to sepeladi, Boss Pascal Sauve les Congo, yeso bois qui faut mon asko, Boss Cherry Togwe, après moni mbala moko, Boss Junior qui alunda mo na koko dien zombo kwa, moninga ya Saint-Figaro les boss. Donc on a fait civil son beauté. Président Ridel Touka, il y a eu un président Ige Malongi, docteur Ige Malongi, le président. Il y a eu un Fifi El Baraka, Napesio Mbote, Nico Mouda di famille royale, Napesio Mbote, Napesio Mbote, na président Patrick Mavungu. Président Patrick Mavungu, prêtre, il y a eu un président Patrick Caché, président Patrick Caché, Ozoyo Kanate, na pesi mote na mutumo na Jobu, prêtre Morobo et mes managers, les grands managers, Grâce Chimanga, donc les grands managers, Grâce Chimanga, prêtre, Grâce Chimanga, yo allait et ça l'a bien quoi, na pesi mote, maître Gessak Mwambaya, mère Sandrine Kayoko, maître Gessak Mwamba, il y a eu un des Roma les visionnaires, Moutoulanga Yakati, mon conseiller privé. Président Patousé Mabouaka, Yoebi Kolo, et Yaya Mwana Fatoubo Avida, président Fitou Monzona, Mwana Yolo ya Solo, Yaya Mwana Lewaba, Aimé Lewaba Pandoukou, Badega Schengen, 5 étoiles, Mami avec Niance, Sek Benjamin, Sek Landry Benjamin. Na Sarsex Road, route 12 ans, Sarsex Road, place Saint-Figaro qui est dans la boutique à Bilamba. Na Sec, na Landry, na Ben Landry, Benjamin, et pas Sec quoi. Sec, donc voilà. Yes, au bois qui est, faut mon embalamoro. Z Mouila. Vous allez comprendre, travailler à bon Z Mouila, Z irrigation quoi, business, na Captain mon côté, na Kanga ma solo. Donc, à Vandisa ma solo, Sotali Pembe, na ce au a salon blessing. Et à Pembe, na Ben Landry, au monde a salon blessing. Il y a Massananga Giscard Mayala. Ceux qui descendent. Desaren, Massananga Giscard Mayala, au monde a Yazala Yemote na Tonton Saloumou, au monde a Massananga Chadra Kazana Mupanzi. Donc, il y a Pessi Mote na Batutu, Obolinga, Coach Nyama, Balandignon, Soya ZFH, Tozawana, et puis Balandignon, Soya Congo News TV, Tozala Kanana Saint-Figaro, oh, les grands caméramens. Donc, voilà, donc, Azo et Débisson la caméra, Saint-Figaro, mais vous voyez pas qu'Azala boss, Naïbi, voilà boss. Pour la nate pour télémélo dans la caméra, Azala boss. Boss Figa, Babi Congo News ne makambo. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Neng Bossu Kolanda Bisso, Nakati a tombé du Cell TV, Babi le coordonnateur le plus riche des États-Unis, Alex Tima. Babi Talara Rayo, Babi Baby Sugar Baby. Nakati a Canada. Bonne guérison. Nakati a Canada. Na boss sanitaire et na ligové général, mon général. Les boss Kabasele na boss sanitaire, na boss sanitaire ba oya ngai logo la papi Boliko, président ya bana banda donc toujours Delta Sumbu babi moi na poto ya tango akena na ya poto mais azongi na Afrique du Sud ya ofanda bité. Delta Sumbu. Azande ko ya Pierrot Sumbu poto na poto te. Baza ba famille. Ba famille na Pierrot Sumbu. Ya solo. Ba famille. Pierrot Sumbu poto na poto. Babi Delta Sumbu na kata 8 bank babi les grands boss. En tout cas merci beaucoup na ba abonné na biso nia surtout bozo na biso ezaki bongo monondi na bino o bu mesana Rolanda toujours Igo Boyenge de banda na kata tombé du ciel. Tombaki bongo coach Nyama na Christian Inuma les Roarions. Donc il faut continuer sur ce épisode à la prochaine. Yozala mwana bandal mais fallait à mwana bandal tako sabino bien na bandal. Merci beaucoup à la prochaine. Ouais, tomber du ciel, Akwea, tomber du ciel. En tout cas tomber du ciel ezelo romoko batufu batala yango mingi eze mission oyo ezolobelela toujours bah, bien fait, toujours bah, exploit ya wera son droit de la forêt. Alex Ntima kobosa na te Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana na catastrophe. Patience qui était loin de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas vous êtes là na boyo kana to sola, même pas to na pour une heure de temps, 30 minutes. Nabi qui m'a tout besoin na mon besoin na sona bino calmement posé. Donc ils ont un problème. Mais vous êtes là Moro Tezoya maman na bon mona ko tu des fois te ba sona na bien oui membran donc sona ka kolo ministère des fois te. Voilà.
merci beaucoup Tima qui est na résident. Alex,